alliance ezate ngana bala auna bala kana na longo lao olonga boni ya yoza la kuna te mamulekana makamni ntabala mtoko bisa biso kokate tika bala ozomona libala ozomona bala no ba mama na biso lelo ba bota biso to koma biso ko ba réalité ba mona te ba mona ba réalité belé ngesa pe mama na ngando bisanga lobi ma chérie il faut zo mobali ça lokola bébé lokola za mwana mpia kola ka te biso basinde to kola ka mobali ba kola na bango te mobali boko fa nenda moko camarade no intime afandi lem so na problème à loyer si c'est là aya afandi chez yo mobali boko draguer rien divorcé soit disant est-ce que mibali l'union so balinga ka ona njela oyeba ke baza ba marié misuku balongola baliansa bomi na poche c'est bon balongola te copine 5 ans copine ebika ke non mobali ne wana fa bala o bazana ye mobali ngwaza marié ta na re pharmacie maman te wana za chantier tous on a nous calme le problème c'est quoi mon alliance alliance c'est un problème alliance c'est ça mutema très bien alliance c'est un mutema tout comme ngapene na zabo so za personne sa buzo balima mobali na ngai bate na osala si on vous la ozo comprendre vous la ngote to pesa ba exemple c'est au tsala sac ba bazali basa non Bonjour, bonsoir, la balade sur la Bisso Podcast TV. C'est ma votre un des servantes, elle m'a de la presse. Moi, ça me pousse, moi, ça m'a dit que entre Mali, aïe, la plus que de la presse. Bah, nous poussons pour ça, là, quand moi, donc, voilà, pour cher ami internaute. D'abord, je vais vous parler de l'émission nationale, remercier mon boss, Babi Boss Live, Rodi Boss Live, après, je vais m'amoter, pourquoi je remercier les sous Boss Naramora Motema, Yannick, Maluna, sans oublier notre caméraman checking à Londres, donc, caméraman, on a dit, à London, Kuna, qui tient ça. Na sima caméra na ngai moi mbalo ataka pena pour avant bande émission avant de filmer Josué Mbou avec moi mgé bangé na vraiment wana moi ba base na ngani so les amis d'El Mara to so le 26 novembre biso nyonso na marche que ça va bi couper on va couper polo invité spécial na biso d'abord Patrick Beckham na moi ba bona biso so ya biso podcast TV ba bi podcast TV ba bi chaîne yo ezo c'est ba news qui to puis chaîne zo pesa ba actualité o eza vraiment correct quand ndenge ezala biso ko sarate biso to lobaka makambo o eza vraiment ya solo kaka ndenge babona biso ya podcast TV basengaki to yamba lisusu bandeko to kozala bango na sujet na biso to kozala nango mariage civil donc bandeko mibalo balobaki et puis babona biso basengaki to yamba bango pena na plateau spécial donc to ye pena awa place bazala na résidence na bango to abona commune na Bandal to kokota ba détail parce que kokota ba détail ba luka bango bala basi il faut bomba donc to na commune na Bandalungwa bisika to yepena ko bande ko to soana bango to bimisa sujet to na ngolo lelo to décortiquer kaka ndenge zalaka parce que ndeki babona biso ya biso podcast TV baza vraiment ko situation Maradona na sala musala Maradona so tebi na milliers c'est Marmoza bien on a mon bon gérant sur capé de best congolo pourquoi pas remercier Yemoko babi docteur Ndeka na d'autres Ndeka depuis Paris ba motebele sans oublier manager Merfinga Maba babi soda El Mara bo comprendre ça balabala a toujours vraiment na balabala mi tout que les gars moto les gaga non sur les gars parce que libanda ezala ba réalité là Montréal la Josué Mbou so moins ko la nanga vraiment to sala musaka ndenge za to kutela ba ndeko so bazali malamu so bazate très bien de gérer mais ngana biki barozala parce que babi après mbula mama bezala mbula beta ki na ville Kinshasa tozo kota to tala bande so bazali to décortiquer kaka ndenge zala so bazate wana penza yo sala mabe parce que ba wona biso ya biso podcast ba ila poso so na bande ko oyo balobaki par rapport ya sujet na ngaki nango mariage civil lelo to monto ko kela biso na mariage religieux mais ebite to muta ki na continuer donc musa yo sama kaka ndenge zala to continue déjà donc aussi déjà tout le monde partout bonjour donc côté déjà Montréal Rolanda ngai kaka je ba su bande ko bazali to solo la ka des la wana ko sa ba mbote ba bona biso so ya biso podcast TV donc aux la jamais dessus parce que nous pousser après ça la musala kaka ni zalaka nazole la kaka si fera mieux la Camila moi ça pembe ma petite chérie wana mo la su famille miel mobimba mais na moni batu te véranda basati na kuti buntu mo en tout cas et ça n'a plaisir makasi qui va bonne biso biso podcast TV ba kozala vraiment ko sepela bonjour
Nano. Zambi na bisao. Obine. Les lots vraiment émission de ça qui ont un mariage civil pas les gars bien plateau spécial. Donc na yé peut-être la benga quitter, elle limite ça pour na benga quitter. Parce que le monde aime so bonga ngo bima mais pesa à moi temps. To so la mom keka parce que ba leli kaka so yo so betinga biloko boy. Ah ngape kuna ba baby. Na ebite c'est Bernicia sali. Bon, Bernicia baza likolo hein. Pas likolo. On a balko mo pepe bani talaka chaleur. Est-ce que boulot est bête pesi mo ba chaleur. Na ebike boulot bête. église. Oui, pardon, pesa mo minute pardon. Yana. So moi c'est trop mal likolo to so la moi si je moza par rapport ya mariage civil quand les cas qui ne ba lela kibino. Na ebite to ko mata to zela to fana na to yo ke robenga to mata. Yo pesa mo. To mata. Et Montréal Josué Mbungu to ko mata na moni amakambo ça déjà bien. Naza déjà na moko heya. Bah ça qui émission ngai la fois passée car ndenge zalaka na beta c'était to liker to s'abonner to partager vraiment ba bien na biso parce que ya on est ça là podcast TV chaîne ba maele to melara paiement donc na bi que Bernicia aux appels surpris le quoi yo programme na benga gité na sala ki sinte mais bo tenir en rigueur to sala musala enga ye na muni ba nini fonga na tshongo pandi na so mpaya te donc voilà na bongisi yango pe na raclette na tshongo pandi emsuma mo mbula ba tshongo raclette ka ndenge zalaka sala pandi aïe na leli na muni yego bonjour aïe ibaka Moral. Mituna ngai memi go ebini naza bien caméra en tout cas aussi ligaté et monsieur le sala qui n'a bino wana la fois passée babona biso so ya biso podcast valela ina ya babino donc yo mona kutele na nous bisinga oh zali kolo est-ce que moise na mata to solara ndenge zalaka donc yo mona mati boy boulon ndenge zalaka voilà très cher ami internaute quand na lobaki nazongi pa bandeko bo se plaki ba ya disu na plateau na biso ya biso podcast TV de naza pe na bandeko et puis ndeko na biso nga ke l'église na bina zoya ta mota moko boye to décortiquer car si je to la ki na vraiment puis to ba moi puis po se pelisa ba bona biso no ya biso podcast TV donc Bernicia zawana to ana Carmel de Montréal déjà je suis mbungu wa mi mona mkile bangenge na caméra beno ataka pe na poudre wana musala plaisir makasi wana mona de best ko gérant suka pe ba sala mebele pourquoi pas ne remercier anga moko Cédric Mbidi sa monter ya motema depuis lona na Angola wana ba mbote belé donc peut-être bani ma solo ya na no mundo seka mais mundo nyonga fallait marati kana ke na église na habité la position za ndeni bon alors les qui nzambe na vie ezate hein voilà nzambe d'abord prière eza vie na biso mais le quoi na bandaki na yo na ko peso déception te parce que tu es ma petite sœur préférée voilà. C'est ça merci beaucoup Bernicia toza en tout cas tout ba na soa na siko parce que to soa na plateau ngala bala la ngati botala alliance ezate nga na bala Auna bala kana na longola o. Olonga boni. Ya yo zala kuna te mambulikana ka. Makamnini. Ntabala mtoko bisa biso. Kokate tika. Ya solo. Dineza una moto. Mama. Yo na okomi na niveau ngote tuna biso. Mala yebi babala bafana bango na mabala. Ba 50 na solo ala te. Tika. Yo na bala. Ndenge moda to bala. Kala yoga gati. Nalo dato mikata muki. Tuma pa mutabala za yana no yebisa biso. Mama libala mama bala le grandeni parce que tout est dans la style biso mariage civil pour témoin liloba. To ko solo mpi sulelo yo le cas déjà ba makambo wana. Et ça mano ndeni. Bon. De la prince. Libala zomona libala zomona mabala no zomona mokilo ta ba mama na biso. Lelo ba bota biso to koma ti to kombo ba réalité ba mona te ba mona ba réalité belé ngesa pe mama na ngando ebisanga lobi ma chérie il faut zora mobali za lokola bébé lokola za mwana moki akola raté biso basinde to kolaka mobali ba kola na bango te mobali boko fa nenda ku moko camarade no intime avandi lem so na problème à loyer si c'est là aya avandi chez yo mobali pa ko draguer ye pe camarade te maza na point faible azana ni ba benga ngoni mama bino to botange point de faiblesse allez
alingi na ye parce que na posa zwa mbongo garantie longo pa na yo pa na posa mbongo so mbongo ale bimika po mobile na yo ebi ngo teza nga na ebite mbongo bimika pa mobile na nga je ne disconvie pas olobi makambo eza ya solo mais le problème c'est quoi nga na kondana pena basi pena te basi nyoso na kondana déjà na basi na kondanaka et na basi pe na kondanaka te po jamais ndo yo ozawana non vandi on a marié te non est-ce que mibali nyonso balingaka na marié divorcé ndenge soi-disant est-ce que mibali nyonso balingaka ona nzela oyebaka ke baza ba marié te nayeba te bakosaka misuku balongola baliansa bomi na poche c'est bon balongola ngo te mosusu kuta asali na copine 5 ans copine ayebi kaka ke non mobali ne wana fa bala ye oyo baza na ye mobali yango azala marié kaka na re pharmacien après quelque temps moi si quand eza balale na mobali na place na bango bazwaka baluwaka wana bilamba mobali ezala na studio te studio ndaku ti oso hotel ndaku bazwa studio mobali pa tia mpe bilamba na ye mpe kuna aye bakutanaka bayaka lambaka mpe oyo mobali yango azala marié jour mosusu kaka mobali aoki kaka telefone esoni mwana nde obenga ye papa je vais les doler je vais ceci papa bi ça va j'arrive e mobali abimi akosi yaki mission de service osala 3 jours fi pa abimi alandi esimasima tika na re pharmacie kota bafali awa akokanga mobali kuna akoti palali o non nazala mission de service wana mwasa liboso ntango ye mpe akoti ye na badole bana siko baoyeba ete mwasa liboso siko abimi na porte bonjour tantine oyede o ndeni ayebi se naoluka Fred ese Fred aza ya olala abiyebi se ye petite sœur ne Jenny aza libanda mobali abima bo akuti mpe Jenny wana porte na badole bana pesi bana badole si etombala si angana bana ngana mikolo te bato bakote deja place na baolo bamakambo bosiko na kati bino maloba te omoni etake femme mariée etake femme religieuse na bosala malamu te la femme mariée tozana nous calme le problème c'est quoi omoni alliance oyo alliance ena problème te alliance eza motema motu très bien alliance ya motema tout comme nga pene naza boye so aza mposa nsa buzo balima na mobali na ngai yeba te na osala yango si ovuzula yango ozo comprendre avuzula yango te topesa baexemple bao bazali basala yango bazali mais ngai nakosala yango jamais de ma vie parce que naza na baexpérience ebele makambo nga na moni nyonso eza ya koloba na plateau te ozomona bao basala yango bazali mais nga nakosala yango te eba misu basala yango bayebi mponi baosala yango eba misu basala yango na nko parce que kibondumba ekuta na famille na ye bamisu oyo baliboka pilipili esila solo te voilà ngai naza boye nakoki kosala yango te ke nasala yango soki marke miso ndeni rien est ce que banga naza na bana combien otuninga te kasi balimusu babanga misu vie privée na ngai et puis na publier yango YouTube eza lebi ke chaîne ya biso podcast TV tama pe na monde entier donc tokokota na bandenge mo bamozindo te mais le roi mo lobi befunga tuno za bana combien voilà nga naza marié depuis année nini oyebi te nga ta mobile na nga tofala na mobile na nga ezalaki ke nazwaki nanu zemi nazwi zemi basentaki basentenga oui a bon terme il faut le bango yebisa ko basentaki oka neni na kati bato pe bayeba na bango te parce que biso tokoli na vie moko ya pas cité vie ya pas c'est siko tokoli place à bien to vivre bien tina zwaki zemi mutayeba kitenga moko na esa mama na biso na bi mama nde na zabo ina na zemi idée yake longola pe mama lo ba elo te ngapela zena idée wana te mais ba camarade ba ami et tout longola telaka na zabo mama bana 5 oh kitoko nazalaka nango na ntango wana bato baboyaka na bota ozomona mais ozaki kitoko ozaki na ntango ntango wana ozaki ndeni sikoyo ndenge eza boye abindika kitoko oboti 6 na mokili moko akufa atikali 5 mpe seki ya baza avina na bana misato bana université oyebi yango mwana nanga liboso année prochaine licencié ozo comprendre donc nyonso eza ya koloba libala eza na baréalité ebele très bien mabala ozomona tozobala oyo omona motu mosusu aa na kati ya ndako ya libala oyebi oyo avivre te exemple ngai kaka nde naza boye ngai naa na mwana naa na bana misato bana université naboti 6 moko akufi batikali 5 3 bana université mais baréalité onga na vivre na libala po lelo
Comme na niveau ni. Parce que na yembe na plateau, faut que tu as des détails pe. Comme na niveau ni, faut ça fait bien. Il y a liboso azana licence à osala accueil tourisme. Il y a mi balé azana croix rouge. Azo sala science infirmière. Il y a mi ça tout azana babenga onini. Izipa azo sala informatique. Le reste est wana gestion informatique et si c'est là no mo bobine ki ndani. Ouais, c'est ça. Très bien. Ah, c'est ça. Ozomona. Ba msusu so mona lo béate parce que bana na ba classe assez. C'est faut le bakak. Nous sommes maternelle, nous sommes deuxième primaire et ça rappelle moi tout le temps que marié, femme mariée la plateau là, il faut quand on a des détails, marabna eba na batanga rabwe pour ça moi pour ça fait bien. Davina Katembo azana 5e coupe couture on se donne bien na kala. Na mincho ba benga ngo 3e. OK. Voilà c'est. Siko mwana suka Vital Katembo sembo wana ndo ya papa ndo ya mobile na linga mingi. Mutapesa nga fierté. Malembe mama même so malembe femme divorce en tout cas ngana a divorce kwani mulingi oloko tabaa mi bakanga te tangu papa ayaka na famille a Saint-Aranga. Yo be ba Saint-Aranga. Bino so nemoko. Pour la boutou. Pour la boutou. Te mokote tantine de la prince. To ande mokote. Te ba Saint-Aranga. Si ça roloba parce que ngai ba Saint-Aranga ngai. Après on va le temps mon 2 ans à balingai. Ti le to zanaye, ti to boti ba nyos tout. Différence c'est ça. Est-ce que pour la boutou va Saint-Aranga après Saint-Aranga pour la boutou. Ça bitumba banzoko. Tu vois pas ça. Ba Saint-Aranga, ton ba Saint-Enga. Après papa yé zeme za ka 2 mois. Papa ya sali couverture quand ndenge zalara système na sakine. Na koti boye papa libanda to zakinde mususu. Tant na koti libanda fo ko to ba deta libanda ni alopango to libanda ni to zalaki na ki chéri. Ke yo za pa na bilo ya ba bango. So ye pa na bango. Azalaki epa na bango ngape epa na biso na kati hote mo ba na Saint-Aranga wala za homme marié alara célibataire tanga uti ko sisa betide nende tokutana na nganga pe na sisi yanga nde tokutani ande ko fandi pa na bango comme idée na ko pesa mo bala longwe pa na bango tozui studio to bandi ko vanda bora kati ko tarate ekoti ngai moko na kenda te pa grand tour na sali boso mi maodie na kenda epa na ye na ebisenga bia mami na kangami tant na kangami mi maodie ka na ebika moko kaka au grand tour na ngai ya ata la pe journaliste kitoko OK nde na ye to sololi na ye pe abina nga bon ko longola zemi te biso parce que to longola ba zemi te fo bota na zonge pa mobali na expliquer mobali bon mobala mzaki na mwa mukie nde ya ye après doté en tout cas ba mami ba Clarisse en tout cas ba Kati ba tiaki ba mbongo na bango anje en tout cas feti penda evimbaki mais tant on a continué na kati ndako boye ba comportement mo bala combien mo kosa na ke boulot au sud ko amona ke na kapela ngape ne ba edikanga e pa mama alobaki na pa mama 25 ans Carmen a oké libala ezate ke o ya kopesa ba rapport e ba isara mobali osomona na fanda kiti na ekobota en tout cas ataki nga à l'aise kobota ka mwana ba venture bandi soka keya kei mobala ya kaka ba 2 heures ba 1 heure ba ekotika msupa la libanda ba 2 jours ti mo mobali mo abota courage ebisanga lobi na nga te na voyager mais na pesi au chance so kuta na mobali no mususu abala yo ndo moni ko divorcer yango wana donc abaki na pesi au chance o santaki neni kati na o waki bientôt waki passe de la presse na okai passi o fandika na mutu boye et le col esengo to mona mama na alliance tala kolate lokwa neza kafia obi baba sile bakoma alliance wala pe na benda ngo parce que pas comprendre ah ina tout na ce divorce na tombo ça qui ambogene na l'état ou bien ezali na nga verbalement boyeka ma chérie na ebisa yo ko sala divorce na l'état ezaka lipa langu bato kemba mo bokamwani eza na ba procédure eza na ba procédure ebelenga mobala kokate po parce que nga pena la landela ko meya kokata kima ke nango la nga na tikala po ezaka lipa tende to moni mama zaboye ana alliance akemba la mo bete to kabwani
bakokatele leyo na lobi te zwaka ntongo demain après demain koki mpo ozonga bozonga parce que bon esika akenda toyokaki ya bala abota ngani naza un problème parce que tobotini mwana moko maintenant on a bali te non pe na bakisi lisute siko par rapport à moi na soki para na mwana tondene de la presse ma réalité c'est belé oyebi biso ba oyo toliaka bambonga ba ya bana soki to ana papa na ye mais ça makila na ye donc ata bozate il faut tipe mwana ye de la presse ça makila na ye azana ye makila na ye mais pona eya ezaka mindondo ayete uta Luanda ko majisasa de Luanda nde aza Luanda akima divorce akima procédure ma chérie akenda Luanda akima sundo la dossier bangisa biso te ngai nazo conseiller ngai na conseiller bino mibale no bo parce que ye auye azana libala ngala ute na place na longwe na auto conseiller bino no bokomi nesika ngo sikona kati o maloba te yo longwe parce que zaki mutema makasi te liba eza ba réalité belé mama azara mama azara na mutema ko supporter mama azara mama moyambi mama za mama oyo ata mabe uti gauche droite ata est ouest nord sud il faut supporter malgré ba circonstances to kuta na nango mama na biso ba vanda ne ba vanda solo ne ba vandi type solo to koli lelo to za ba mama papa esika moko to za mikolo obali pe boye mama pa telemi papa pa telemi ezali panangu bate très bien ozomona maman il faut supporter quand on a condamné que moi si il faut supporter divorce c'est bien té mais na kati o maloba te mami ezake tango bande ko sala mabona kanga biloko na kenda ite mobali ye moko azaki courage atiki ngana mwana na ndaku alobiki akima kikokima akima po eba akangi biloko donc ndenge sana omoni valise omeka nde to classera biloko akosi ke na mission de service après 2 semaines ayo sala lettre atindi mutu atika ozomona na sens wana nayebi ke ba mama na biso ti babota biso koma boye donc ba supporter ke belé na boya ki na caprice na été ya koyeba une des na boya ki était toujours ezalaki kaka mais eyaki kosala mobali ye moko ndatika ngana mwana na ndako nde akangaki biloko ake nga petaki nazalaki na bavocat na nga nde nakendaki babina nga te kotia lettre à divorce nde na kotia lettre à divorce donc c'est ça donc voilà siko babi fa mariage ape siko yo peda na arriva ke de boso na papa pe ko biloko ke pa bino obiti nga pe no bene sili eto silani okende wapi nakenda mwanda nakenda mwanda na si tozala place to na futela kabaleki na nga bazana bayebi petite sœur na nga bayebi neti Bernice Moseka yebi ke yana nwa kenda pa zonga mobali so alingi Olanda yo na kenda mwanda na kanga bisaka na ke mwanda na jupe ndaku na ofut na psa pe cours na INPP parce que nga sala dans a promana pesa cours na esthétique et coiffure na psa pe cours na INPP c'est si c'est là mais mobali pas landi yo zo komela si c'est là otalika bana na conseil ya ba parents ozongi mozongi yo reste na vandi ba non na fin na mariage yo reste na boni ba problème to monika bonheur te so na monika bonheur na lokuta so yana no biso ba non to bali te tanto ka ba réalité o conseil biso ngakuri lelo bakutu Bernice nozana moni oza ati bagi ya nini abanga ba problème fiancé obongo ndene fiancé umela bongo ezala Eumene. Patience ni non na koti na ndako te patience ndeni. Siko so munusu ayebe boya. So munusu pa ayebe azune pe. Ah kasi na olukati. Ngai na balite. Ya mutu azaki obaki ya fiançailles. Date okata. Okata ngondeni. Ça zo bagneta. Exactement. Te vous avez. Maman, vous trouvez ça ce qu'on a marre azala ngani fiancé. Ni nani siko na ba ozongisa. Bon c'est un cas belezi. Mais bon souba vanda pe to mona ba 7 ans ba 10 ans. Sokola pe da bilamba. Sokola bilamba kiboya ne kokiti. Fupe banene. Nyoso. Mais ye pas pesa ye pas bongisa sombelo mafuta laita au moins te maman zo témoigner ba ne belé. Il y a une raison de témoigner parce que basali ba bien belé premièrement cadeau za na ngo eleki ba cadeau nyoso za ba na ewa. Ouais, c'est ça, très bien. Bon. Nazo condamné baninga basité. Nazo condamné pe ba mama te. Mais conseil ezaka moko. Moi si faut za mutema munene. Moi si faut za mutema makasi. Liba ezali panangu bate. Yo boya par exemple JP
olobi bon jipe lokwa azandoki Jean-Claude Andoki asala nga banyoko la Nebisa yo Mabeza makasi. Est-ce que Anissé a un comportement ya malamu? Non. Voilà. Balobi, vaut mieux un démon que tu connais qu'un ange que tu connais pas. Nebisa yo mabe. Et que bien. Eki mabe. Et bien. Eki mabe boloba. Bala nyonso et ça n'a pas réalité belle. Ah oui Bisengo ezalaka pasi pe. Na pesa exemple Yo Maria. supporter pasteur Kimi. De nga supporter qui passe mais ye mom takimaki. De la presse. Abandon de poste. Abandon bimisela mba moko na valise. Ti e otikalaka ko. On va watcher show. Bimisa yo ba. Il va na la gomme. Voilà. Complet moko servette na la gomme lo etikala na valise na. Ils sont condamnés était pour anine. Mobala kimaki. C'est différent. Ngana boya kité. Tu comprends? Ya boya libala te, mobala kima ye moko. Mais là basi muso kanga bisane tinga na kanga de bisaka nga moko. Na kanga bisaka nga moko na kei. Après ba conseil na mobile na zongi. Natali kaka na lobby. Mwana malamu. Il faut na zonga kaka parce que na bana. Mama, muto ko boko elo bana yo moko lokwa yo moko. Azate, voilà. Oza mobile oyo akozwa charge ya bana na yo lokwa papa na bango. Azate, makasi. Eza pasi. Baza na bango mais baza rare. So baza 10, baza ka 20. Voilà. Vous comprendre? OK. Baza pendiate. Et te que soki eza bongo nde to bomaka mabala, to ko mabandumba, to sala boye, to zongisa boye. Non, c'est pas ça. Moi ça ka mutema. Baba, femme il faut la femme forte. Voilà. Benga so ba maman makasi pona. Vous avez raison maman. Vous comprendre? Voilà. Oui, dans un mois c'est mutema pe ko suka. Ngape mutema suka. Et suki ngape na siliki pe. Na tombo ki pe na kangi bisaka pe na kei pe. Na isi ba leki na kana so abi, so abenga na ba be place na sate. Bilo mo ande ngona. Les femmes na kenda rappel isi pe mutu te. Non, toi qui es dernièrement Brazzaville, on a qu'à date. Ah. Qui m'a l'air, l'ingénieur c'est papa Ma Moutou. petite sœur, hein. Ouais, tout le monde a maman, maman, ceci, c'est là, Ayebi. Donc, la Kenda qui a fait ses vertus. Dioka. La presse, OK, d'ailleurs Brazzaville papa est bagité ça il est comme nous singa pour qui moque Brazzaville. Bon, Mahamou Moussou, et ça Mahamou Lobate, c'est mon mari. Ouais. Dans les balles, il y a ce balobate. Mais, et ça, en réalité, quand il est belé, il faut basi tous à monter ma makasi, tous à monter ma. Biso, maman, tous à monter ma colimbisa. Au quartier balé. En tout cas, bon limbi ça va très cher à internet. Bah, bon émission sur ya biso podcast TV. Et na quoi qui na moto Kinshasa moi mouvement na zoki il y a pesa papier mouchoir na tia parce qu'ils sont dérangés. Moi qui bon mona na beta nzinza do matanga penda makasi donc. Bon comprendre kaka. Kinshasa a touché les maman est passé. Donc ça né. Na bi ke makamno so ke non bi roba nzizi ba déranger singa fona tano boy. To continuer na biso. Ton quartier ke balé. Aurait pas cité passe à 9 mois à Péto tira na palais au santé non neno quand tu balais ta fleuve Congo OK la lipena pongi au tiki fleuve Congo facile ta ti o kati ozo ka mutema pasi mozo kati saka mutema zo suka mo na kende pe pa mo la pe ka sala ki mabe kasi nga mo mobile nga kenda ga bongo na baluka la mbetu boy na okoka te yo mo rene na okende boy okomi koza complet survêt no komo ko ngwata solo na ye ah mo toro butu ambetura tellement le kanga na moi lokolo olati moi la gomme na ye wana na ke pas grande sœur na nga mima wana nga bien mami talabi ah quand même en baboté ça non maman t'es pas la ramta attention voilà. Donc yangana yana moi sina ba conseil na lingaki makasi mima odi ngaki trop donc à côté ça ranga penza moi était de la pense yo moko ebika marambo conséquence to comme na Brazzaville na nous na liboso centaine de no la lisa papa sabana na mboka mopaya nous na liboso to na komi na Brazzaville na famille hein ti na ko na komi pa na bango te na komi na futi flat na liboso abenganga eza cousine nanga ta tante nanga tante paternelle niwa idoma à nous de moi place na point nord bambote belé ma chérie je t'aime beaucoup absinga abi à nous tu es où je suis à Brazzaville. Abi, mais mobile na yo zo déranger nga makasi. Nga na bi ko ebisete ke nga no to solo li. Bomba. Po anika ko pesa e kuna kanda amona ke moi sina nga silika ke kendaki na changer pe comportement. Mais malgré que na sali nyos tuana, muteme simba ka te. Na zo baba na nga batikali ndenge nini. Ye moko na mobile na nga kuna la ndenge nini. Sengeni ala cheke na mo musala. Chemise na e ba repasser.
na ntongo aliaki Mwasa Telle alliance. te na kanda na longolaki ono na na poche tita mosusi na zwi na Kuluna mwasa libala. Ntongo osala bongo mote omotive biso neti nga baiti nga ngosala ngo apena oketika bon. Kotikuna atiki kindi. la prince Bona tika biloko wana ono solo baka pona babali yo Pona babali yo te yango wana. Ntango ozosola nanga boye nga na opanga. Ai nazoba baréalité na ngai nga nazobomba te nazoba baréalité nango nazomona na libala nazoba vérité nazoba vérité oyo nazomona na libala na ndenge navandi lelo tout elakisi ke eyete ke bavérité tu naloba po ani elakisi ke ezala ke soki odiskute na mobali moke alokangi bisaka okei ya naona importance te Très bien. ozobaise mobali pa bafamille voilà bafamille na yo baye mobali na yo banomona mobali te fo tika fo changer Funda pe mingi. kofundafunda mobali mingi ezalaka mabe epo bafamille na biso basi moke oyeka komoni asalinga boye eselisaka degu Bango baolemba. baye mobali bakoma ata bamoni mobali na yo boye bakozala mpenza nani te pas parce que trop de rapport no wana so bamoni kaka visage na ye boye donc directement babando sepela na été. Le problème c'est quoi de la presse? Au moni tant tobalanaka tobalaka pour la répondre à la réalité nyonso. Tobara pour les meilleurs et pour les pires. Très bien. Et ça te qui est problème non so bozalon na ndako na mobile na yo que nous remettre la famille na yo. Ouais, c'est ça. Non. Nyonso ezaka ya olobate. Très bien. Nga apesa ba femme mariée conseil et loko leki dialogue na ndako libala ezate. Ata ba fiancé. Au moni dialogue ezalaka bien. Donc bo so la mingi na mobali. Ozo bimisa oyo za na ngona mutema. Ah papa, jour ono bimaki okenda ki ozo ki retard na sepela kité. Très bien. Oyaki na kuchi na sepela kité. Papa jour ona mona ki na place de l'ovanda na basi boy. Na yebi bango tem na boy ki ko poussa na passe na yebi te. Bon mibali nyonso basi bafana basi nyonso mibali nyonso na ho bande nini basi nyonso mibali bavanda na bango basaka basi na bango te mwasi mosusu eza nini basalaka na ekope le mosusu mbongo oyo odondwaka nango oyotya kabelo neti nga na tie boye olati bien ozolia bien basalaka cope na mwasi wana ozo comprendre biso mama tozala te ke kuti mobali na bar mbala moko obandi kotomboka bandi kotombola bakazier te ton kuti papa na bar oye soki oye papa nani de la presse c'est yo banatenga na bana opesa ba réalité oye bonjour to bonsoir tozana ba misu o to yebani entre biso basi na mibali to yebana mobali akotala boye o comprendre que miso mobali na ngata linga ndi na pesi bonjour bona betelo o mona leka mobali pa rolo batin oh madame o intel madame nanga madame oyo interne vanda ovandi mais yo mwasi so on a sage na mutano yebte po bazala bien basola bien parce que bi réalité bazala ngote papa na bande ko leka na utaki boy na moni yo na kopesa bino mbote na kenanga mais so ko bale insister te mama vanda o milata bière moko to sucré moko ovandi mais yete okuti mo bal na ba oyemba na moko oh nani Kata soutien, kata c'est non mais soki ndeti yo pelo fa na parler be ayemba mona sango te mobali na bota libanda réaction ezande esalama nango ezamambo esalama nango mobali ti so aboti libanda te ke so aboti libanda laksi ke so aboti libanda nde moi so baboti na wanda yo kota na ndako na nga non wana na ba réalité za ona kini esalama nango aboti libanda te no mama na ko boma libala na ngai te pona mobali na nga ko bota libanda jamais nakosala ngo te nakozwa mwana wana ka lokola bana na nga bana kati ndako loba ke peut-être mama na pesi ba conseil ya mabe mais ngai na koloba mobali na nga ke yaka na mwana avant na bandeko na ye nakoboya libala na nga te parce que bayebisinga mobali na yo Jean akende ko bota libanda non nakosala ngo te parce na bina sala ngo na ko perdre libala na nga na ko perdre mobali na nga akolinga nini siko akene bolingo sika kende ko bota wana donc olinga na garder mobali na kati ndako donc c'est ça. Merci beaucoup. Mais nga za mungala Maradona de la Prince babenga ko lisu nani Mara Sila Marachou et tout Marali ngai nde nazabo nazala nga hypocrite te bato bayebi nga bayebi naza hypocrite naza mutu na loba ba vérité mais ma vie ayebi Queen Mother ayebi ma présidente na nga kala mais na considérer ko mama na nga olakisa mosala
omoni nauta na théâtre mais na bala présidente na bala je suis marié nauta na monde ya théâtre ozo comprendre théâtre kende balobaka boye non waso obi osinga mpona pesa pe Mireille Touba 17e bagarre wapi mama na ngai 7e bagarre ngai mpe naza boye naza hypocrite te naloba la vérité ngai so mobali na ngai naokike premièrement mobali na ngai sente libanda ya na mta basabela te na otomboka na osilika non papa namoni mwana wana soki ana otshela liboka na kotuta ye nzokanga bilambo kima ape kangi bisaka okimi te wana toza muke na ke mwanda muke na ke Brazil ok wa Brésil papa mama so omoni mutu ali action moko boye ya lokola mai omoni mai na robinet soki ezobima ekosi ezobima nango litanga te lokola mai oyo bayeba kozongisa biso na banzoto mais ata otye sitas wana citerne wana otie nini atako ekotonda soki esi etondi to mpe bato te tona mitema te tona mitema yaya obaye mpe osilika mpe osala mpe action moko boye naza yesu te bapaster kuta beto yebi na mokilo baosala masumu mpo ya nini parce que baza na mai na makila na nzota ezosala baza bato fona silika oloba te moto alatiko bage ya fiançai wana baso oyebi penaki ete abali mwasi mosusu réaction eza nde non apesi bonne chance wana pasi ndana botutu oloba bonne chance wana po toza en émission oyebi mpasi yo oyoka te eza kesa bolingo oyebi ntango omona moninga na pena na baki na mosala oyebi motema ndenge esala yo okima mbao nake pa ya Mireille na biso nake koyebisa yayo okoyoka pasi oyebisaki ebalanga batinda mobali balanga te mobali musu balingaka bongo mobali musu balingaka bongo mwasi to motive papa monde ezana fu balanga sikoyo loko omona eka 5 ans baki ya fiançai olongoli ye mo mutaboyaki ye mo mutaboyaki oza sir mutaboyaki amoni ke non asali mabe mingi aoni na culpabilité otalanga même nini yango wana le akima ye ma chérie kufela ngo to mwasi kitoko age ezali ngana yebi kwa mwasi kitoko obala kitoko obala na obala libala ya nango libala baluka yango te ba force yango te eyaka yango moko nga sala fier na nga ngana yebisa nzambe na fena yesi nzambe zani ni mobala osanga makamba bebo nini yango nga luka na luka libala na église te nzambe eso mona na kana sa veille de nuit pour luka ke nzambe pesa nga libala na sala ngo te voilà yo moko opesinga mwana sibitima boye mba opesinga mwana oyo nakalaki te nabosala lisumu na bibo nabota mwana nga naboti mwana oyo opesaki nga nazwi bénédiction nao na garde yango osali mpe grâce kaka yo moko motu wana asentaki nga otindia ye abali nga naluka te yo lesa nzambe nga nalukaka mwana te nalukaka libala te nalingi na ngai te mobala tumisanga ebelebele nzomba ozobangisa mpe bernise parce que bernise apena prêtre ya ondima babala ere na omonela nzambe alakisika ramashika nautela théâtre bocomprendre nga à 28 ans déjà dans quelques temps non ça 28 ans parce que yo conseiller nga neti nini na ba pension na OK na bala te mibali banyokola bato nde bino bonyokola bala de fois ça la passe ya na nous OK tu me conseilles quoi parce que nini comme conseil na bala tona za nde nini konyoka mbo so banga na nyoko mana libana nyoko mana libana na nzala te na nyoko mana libana na ozanga te na nyoko mana libana na okela te so ndeni te na nyoko mana makamba bolingo ça je sais ezaka makamba bolingo po mibali bakola na bango bitongo bibongo ekotinga mo pe yaka pe bo pa kanda pe bozu pe kanda mo kepe na komeli ba bien yo mona ba onamelaka na nga petit pe mutu aki to te ka nzama chekinga bio pasteur namelaka na ngai naleki ya Jésus mele beti mutu bo ya le kutu namelaka na batembo mutatembo ati ko kosa mutatembo atuna dala ayo tuna lumbashi Douglas Kevela biso kuna bela ngo Simba problème ezate conseil nga na makasi Bernice Amoseka libala ndenge eza bongo eyateke lokola mobala asalaki yo buzoba lokola mobala afandisaki yo quelques années ya fiançailles ya bali yo te nde odécouragé mibali non
Non, Bible il y a un temps pour tout. Au bala, nous avons reçu le mobile au bala. Les balles ne sont pas montés. Vous comprendre? Bas nous sommes pas dans le monté. Nous sommes dans un comportement, nous sommes dans un caractère. Il y a quelque chose qui il y en a nous, par exemple, Angèle Nyota Kuna, le quoi on a bala n'a été na vie parce que les balles banyokola nyokola n'a pas la tête. Au bala, offre dans mon sekakuna, le quoi à bala qui a divorcé. Papa m'a pas sa monnaie, c'est pas si. Ah, on a libéré la tête. Yo, ça l'a ngoté. Il y a un temps pour tout. Tu auras ton mari. Sois calme. En plus, libéré la paix qui pas bizarre. Est-ce que mon bal wana boya ki opona nini ye fiancé wana comportement nini yo zala ki malam tout match nyonso oyo match arrière mo bala tena otala match ba camarade nanga mo bala mo lo roza ba mna yo comportement nini yo zala ki na comportement bien même ça yo comportement yo zala faire mon bal on doit respecter mon bal na yo est-ce que so mona moto oti ka bita bateza yo pour la bike no bita benanga ndeza boye eza ko pour la boso mbate on la bien mais nga so na tout nanga parce que ne ba réalité belé elle a basi mso bim sa mibali mabe bango ne pe baza mabe voilà ya pe basi mibali mso bim sa basi mabe mais ba mabe ouais c'est ça mibali mso za na bien mais comportement moi si ne sali ki a changé ko mabe moi si mso aza bien comportement mobali ne sali ki a changé ko mabongo est-ce que maman yo za mo sali bala nga na yo ka pa na yo bande romba na yo mbaba onde na pale ata ba ese ngati onyonga ati abana legi oh nga écoute bande ko mobali nanga bande ko mobali ko tantine katembo mimi katembo pati katembo mimi katembo botu na famille katembo ba web sabino yo so na gele mpo na pesi no mbote na kilinga liema ba ebinga ba ebi nushka bien nga ata bokilo nanga ayebi adelar to bien ke pharaon ayebi bien c'est abwe bana ezai bakati bakati shipito mama na kasi aza somwa après rappel lolo mo se kaka akaita omoninga India ngaliema na pesi no na pesi no botu na n'importe qui na clinique ngaliema to retourne bon lobi est-ce que bobi famille katembo que ne retourne kana podcast TV to ketuna est-ce que bobi famille katembo maman katembo te ka mapa na ngaliema bokilo nanga boka no tuna na no azande nini alobaka ngoti lelo alobaka non nazwa bokilo lokola nushka te voilà non nazwa te abi basi abana no so bana sima bakokana nushka te voilà bakokana te ete songa na bebe na mobile na ngana ngana mabo kilo kanda po ani basi meki na ngaso ba ina ndako mama cuisine ngo kuna oda instruction na ngeza yo lobi na kabola na bilo rote na yo lobi na kendo tu na va vérifier parce que to komoko na suka to chiter na biso suko yo pe bande ko no to bayara mobile na biso to ke ba l'équipe pe ba kende ko o mso ba ka saka to chomuna 6 jours akende ni nango sino ko bo même libanda bien ndesi biso to boko mana ndako na to kola ndako ya solo merci Matu bazebele tanga pe na bongo ya mwana katinga mwendo ozangelo mwana pula base ata la real ata loto na misusu bazali bazebele ba sa témoignage voilà katembo sembo tes merci mingi parce que mto sala kina koma mama obi kala bolingo ba no makasi parce que tanga la kombo na mais oui fali ngo so mama meka za da atanga mama ba na assurance za belle no bossa pona biso assurance za makasi ça peut bango ouais on se comprend mobile na nga za bongo aboya mutu na ndako ya misuku bawanga naka vie eza na ba réalité bele yo zo kumisa papa Manushka yo zo kumisa papa mais eza na bato misusu awanganaka tika kutu yo yebi te mobali nanga kutu ata kutu asomelanga elamba asomelanga complet kaso na boti asomelanga saki kaso na boti kabelo kaso na boti asomelanga kabelo na bala te bébé asomelanga kabelo kaso na boti ndenge nini comportement nini yo vivre na ndako na mobali na yo bisele nini yo na minute yo za wana yo nde mutozo babosa na bolam na temps mukie basi osala ngani osala ngani ngalo lobango osala ngani na eve eyindi te c'est normal balobi bibelobi femme soyez soumise à vos maris babi mari aimez vos femmes très bien
Bible lobi bongo et na buso ezana Bible Bible asota bon parce que ba sauter na bon bazar sauter na papa yibi na mais c'est pas Bible ba sauter Bible a sauter peut pas Bible qui question s'il vous plaît mana nous sera kaleza ki soki ba lobi o tia Bible to sauter au mona boye pas so moni aobuka lokuta to tia Bible mais makambo wana mana nous ici là Nzamba miséricorde. Voilà, merci beaucoup. Ndeti so bali au vendre par exemple on comprendre. Au vendre mon bas linguiste kotoba na première Debisayo. Comment dire Boza numéro 5 malingi na numéro 1. Siko voilà OK, tu as des autres taux aux alaba maîtrise ou bien au malibala parce que fille wana mon bas lingi fille à la première na numéro 1 pour au côté ou bien de nous. Si on a le bien, na côté des autres points. Na sambu sa mobile na appartement. Tu ko sa biso. Na ko silika mobile na. Muke ba fier. Non. Na ko silika. Na otomboka. Eteke na ko chérir ngo. Na otomboka na silika. Na misu ya Batunia stoke na sambu sa mobile na mate. Ozo comprendre si c'est valeur. Na otomboka mobile na chambre, na otomboka. Na kosilike la nyonso kuna. Pe na reste na bi papa. Na respect yo pe sanga kata relation wana. Aibi na ko kata relation wana. Eteke na bima appartement bayeba. Plus te dalara bana wana soki alobi aloba et alokola akabi pifona e quoi. Très bien. Donc aoki ko tsa bango kate bango ndefo batsaika. Donc c'est ça. OK, merci beaucoup. Tout mo comme na suko to chiter na biso na émission na biso lelo parce que dabi ke babo na biso nyoso ya biso podcast TV bazai vraiment c'est pela. Car ba senga element de la presse la plus kutala muso ndenge zala yamba pena ba ndeko ba ko leka. Na sujet to ki na ya mariage civil et puis na sali car ndenge bo senga kinga donc to chiter bande ko moi na ndeko na biso Bernicia moi mot de la fin de Lucas c'est ça vraiment bien. La petite ya mami Odiambote. Aïe. Je t'aime beaucoup. Moi micro pour son voilà. En tout cas pour loba ou bien qu'on s'exprimer, il y a des conseils. Voilà, merci. Et la conseiller ba fille surtout oh ba la situation lokwa nga. Bozo ba décision lokwa nga ti. Voilà. Bozo ba décision ndenge ba sa mabala ba opesa. Très bien. Donc on a l'espérance à libala ta morte. Merci. Parce que non on a vendu ta 2 mois la libala. Non voilà. Merci. Donc, je te salue, Mara. Oh, merci beaucoup. Bébé, moi, ça peut m'attendre pour la fossette. Et nous, mon micro, moi, mot de la fin, qui est dédicace, c'est ça, vraiment bien ma casse. Bon, mot de la fin, c'est que ça. Bas, nous sommes en bobalité. Bon, ça apprécie que bah mon akake, un tel abala qui. Voilà. Non. Libala, Bible, il y a un temps pour tout. Merci beaucoup. Nzambe, a bon blabno makambo bien. Mais bon ça peut pas comportement biso basta bon ça peut pas comportement na biso voilà au moins ça va la salle comportement bal peut pas kimaka il faut to bon ça va comportement to bandeni to rozalela et tambolel na biso et là tel na biso et vandel na biso mais na pesi mbote na ngana Nathalie c'est ya ma copine privée na banda kuna lingwala moi ça Vital Kato basali ebele na pesi pour des grands mouvements mbote donc on a ma maman solo 21 ans d'existence à l'Ikelembe coupe la raté et les raté et l'autre donc les jours quand tu cours de grand bien on plus ma botte moi vous belé ma bisou na pesi famille Katembo mbote na pesi bana ngani so mbote tesna Katembo mbote belé Léon Katembo Juves Katembo Davina Katembo Vital Katembo en plus na pesi pe Patricia. Vas-y, je vous salue, ok, merci. On Carmel, moi, mot de la fin, qui est dédicace. Bon, on a le baka pour na bandeko basi. Ndenge maman Fanya Otikoloba parce que y a une minute y a une mutada sur le terrain. Bandeko basi to lukato changer ba comportement premièrement. To ba ndinga ko respecter ba mariage na biso. To ba ndinga ko zana mibali. Toyeba kotia bango na ba place na bango lokola ba papa na biso ndenge tozana ba papa na kati ndaku ba papa pe batiaka biso ndenge bazaka na ba mama na kati ndaku na pesi bébé na Jenny bambote belé je l'aime beaucoup moi na batikela na batikanga na mbeto tozaki ya kolala na pesi bambote belé na pesi moi na migo azakata kimpwanza donc na pese bambote belé bakoko na bakoko ya bomo na boete na bakoko na ngai donc na pesi bana kimpwanza moma ba coopéra tout ya kimpwanza na pesi bino bambote belé yo moko de la prince ba bisou belé donc merci beaucoup.
Voilà, très cher ami internaute, merci beaucoup d'avoir abonné à Biso Podcast TV. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour le conseil. De ça, la plus de la presse, ça toujours quand il y a le bas qui n'a pas porté, on est dérangé, on a un mouvement moroboué, bon tenir un rigueur tête aux autres, ça la moussara quand on est à les big roca la prochaine émission, on a bien pantalon, on a petit gondo pour moi porter c'est un mon pépé les cas. Quand moi je remercie mon boss Ronnie Boss Live, pourquoi pas remercier boss Nanga moi moté ma Yannick Malunda. Aïe, na bossé des caméramans en Gouya, checking na Londres. Na Angleterre, mta simpina, masola média pour les andeyo. Anaki na mona na sima caméra la moni Josué Mbungu. Josué Mbungu, bambo tebele. Wana moi les amis d'El Marato bossa te rendez-vous à moko le 26 novembre biso nyonso na marche de santé invité na biso spécial zabongo Patrick Bekame le du maître toye belé $10 polo plus consommation de toi belé beto zawa to banda banda et kepi donc voilà. To banabana gare centrale tina matongi wana na véhicule l'espace qui aime elle m'a déjà solo na maramuno ça déjà donc confirmé ne balobaka ka wana mona bongo gérard suka pembe de bese congolo na deve miri wana diana ngamo motema na mona famille mialu Keren mialu na Allemagne Tichik mialu na Paris c'est fera mialu la c'est fera mialu la Camila moi ça pemba tonda poil neka El Mara. Sans oublier notre cadet Andy Mialou. Babi moi c'est la fierté famille na biso Andy Mialou. Il a baqué Moutamaël. Wa on a ba ngani so gratis Mialou winner mbongo pourquoi pas remercier sans oublier les amis de Mboudi. Aïe aïe ne tombera jamais. Les amis de Mboudi ne tombera jamais parce que toi et peine Mboudi. Toi peine Mboudi na mai na Mboudi les amis de Mboudi na Mboudi. Ale Moko yende mtorme mabiso quoi ISP Gombe toi na en tout cas vraiment et puis makulu tunanga za pena assistante kuna donc Simon Ngianzi toi na day en tant que moi na pena to la chapeau aïe une minute de silence toto moli mbato lati ba bona biso ça podcast nous avons vraiment c'est pela wana moli base na ngai wata les lions de la presse aux années la marche de santé tozana ba ingénieur d'eau tozana ba safu donc tozana ba prudence et puis marche de santé on a vraiment confirmé tout compte que s'abonner toujours na chaîne ya biso podcast TV au tel émission partager et puis liker et on est ça la ngai Maradona de la presse na tema na million télé mapenate na sara ana beza tabu pour à la prochaine émission bye kanisi bola mula yo elekila kangai osali ya kokamodu wa give exchange koma koyebisa ngai liwaya soni mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give the season what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo bimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda